Ngamoko nakoki te komema ekulusu nde na nguya na Yesu nde nakoki ye. Oh, mibeko na yo zomi evanda kati nanga. Oh, engengisaka mwida. Bah, bonsoir, bah, et bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre votre maman Leki. La danoise bandeko nangai, ba yenge na bandeko na biso, ya budu dia Congo. Respect na ba chef coutumier na biso. Boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique. Et puis to lobby vraiment ba bonsoir, bah, et bonsoir, na ba témoin de Jéhovah, voilà. Toye to sozo solo la na biso ba salam ebele ba salam alaikum na ba musulman ba shalom shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom bisika biso bizubino la danoise toye tozo solo la bande konanga moko toyaka ezaka sujet moko ba bi ezaka ka sujet kaka donc ekwei tozo solo la na biso to pesa moi conscience to pe sa conseil, to la sa conscience, vraiment, to comme na fin de l'année. To ça la canyon ce que na mois de décembre, to ça la habitude de ça la bilan. Parce que kola la kola muka, tozo kola. Biso nyoso tozo kola. Ba o nyoso ba mimona baza bana mike, ba fingra biso ba mikuli. Année prochaine, bango pe bazo bakisa bambula. Donc bazo ya kokoma na ba ajo ba ne ko finga biso ke toza ba mikolo. Donc yangwana soki okozo kola faut ko sepela ko kumisa nzambe. Po bozo mona bino moko ndenge ba nini ba WhatsApp ezok bazo tinda ba jeune fille ba jeune garçon bazo kufa bongo yo muto koli na yo o sepela te faut ko sepela mais faut ko sala ka bilan. Est-ce que makambo nyonso on a lingaki ba projet on a lingaki nyonso et s'est réalisé na 2019 est-ce que kokisami yokaka ce qui peut kokisami te yokaka donc biloko wana nyonso tout faut to sala kalango ba bilan et ça va bien après wana otalipe ba prophétie oh ba pesa ke ba prophétie est-ce que ba prophétie na ekokisami so apesa ke prophétie libala ezokokisama te benga la danoise akokisa yango tozana sous les baoba awa live together ezosunga ezopesa ba mabala ezopesa do ba mabala ezoréparer pe ba mabala do bo benga ebele boya pona une relation sérieuse bandeko na ngai appelle la danoise na téléphone na ngai 0044 74 59 62 52 17. Ce qui aux téléphone nanga c'est pas pour na octine la ba audio ba message ba injire na wana ce qui na lo bien en vérité aux téléphone nanga eza pour na live together so ni ko finga la danoise ngai nazolo bananzela ya YouTube yope comment ou bien salela nga YouTube o finga nga mais so ozwi numéro de téléphone na ngai otindeli nga ba audio ou bien ofingi ngai obenga ofingi nga ngai pe na kofinga yo koleka yo donc bon noter ngo bien très bien penza na ba calendrier na bino numéro on a opesa bino eza pona makambo ya sérieux eza te pona yoki kela dano sa sali vidéo moko sepeli nango te ale yo moni que c'est le moment ofinga la danoise ofinga ngai na YouTube na sali video na leki na YouTube poni yo benga nga na numéro nango finga nga ofingi ngai so yo finga kinga 1 nga na ofinga fois 10 ofinga fois 10 nga na ofinga fois 100 ofinga fois 100 nga na ofinga fois 1000 donc bongo donc mais soki ofingi nga na YouTube na ofinga na nga yote parce que na lobaki na YouTube yo pour répondre na YouTube mais ozwika numéro nango tidelinga audio ofingi nga pe na ofinga yo donc so ofinga na audio nga pe na ofinga na audio alozwi audio wana okotia na ba youtubers mususu o publier yango je m'en fous parce que na moni peuple congolais to tambola ka ndengwa
yo kozwa numéro ya moto napesi nazopesa yango mpona baoyo bazoluka relation amoureuse yo ozoluka no relation amoureuse te obenga ngai mpona ofinga ngai obie soki ozwi numéro na nga oza na problème moko olingi otuna question olingi ke lisolo na yo eyoka na mokili mobimba msu expérience na yo mpe positive ou négative olingi eyoka na mokili mobimba appelle moi la tokosola kitoko mais soki mpo na yina eloko babengi kofinga mpo na ngai na finga ngai na bandaka kofinga motu te ngai na fingaka so moto afingi nga fo na finga mpo na yebi yango mpe très bien nde bafingaka motu mais toyaka poliment respecter biso bandeko nyonso eza na cadre conseil na ye na lisolo moko précise te mais nazokende molo bokomona ti place ninga na okoma mpo na elamusa conscience ya bamaman ya baparent bandeko mois de décembre ezaka mois ya bana fete ya bana mwana kotikala mwana tant que yo para okufi nanu te ata okomi na 70 ans okomi na 80 ans bana no bakomi na ba 50 ans bakotikala toujours bana donc au fur et à mesure ozokola ozokoma kana expérience koleka bana donc il faut toujours conseiller bana mwana ningaki na nzela mabe oconseiller bandeko na ngai bozomona bino moko video moko soki video tolongwa na video ba photo moko ezoleka awa kana kati ya YouTube balobi ki ndeko mwasi soki pe na mboka nini toyebi pe mboka te tozo ngana kolamsaka conscience na yebi pays te oyo ayebi pays akomilanga pe na YouTube te naza besoin koyeba pays wana te ngai nazolanda kaka ndenge basolo ebetameli ndenge nga pe na ye mpo nalamisa bino conscience bomona ke ba mosusu bamama pe akozala pele mosusu obebisi bana il paraîtrait toyebi te bandeko na ngai ezokende kaka bongo na mopepe na nini ka nde toyokaka ke mwana mwasi moko mwana mwasi kitoko tai kitoko abanda kosala défilé de mode mwana mwasi wana alingaki donc mama na ye mama moko boye na mboka moko boye tobetango kaluka lisaponge voilà namoni bongo ekende bien lisaponge voilà mama moko boye na mboka moko boye abotaki bana na ye aboti bana na ye mwana na ye moko ya mwasi azaki mwana moko ya kitoko makasi bande kobokola mwana wana asalaki nyonso tu ke mwana wana azalaka toujours na top donc azala neti star azala lokwa neti de bamoni neti mama ya bakardashian wana ndenge asalaka bana na ye ye pe na mboka moko boye alingai mwana azala bongo sikoyo mama wana mwana pe akotisi pe mwana na lire wana bandeko na ngai toyebaka destination soki destine ya mutu te yo ta mosusu ozokanisaki mwana nga azala boye me nzambe atindaki ke mwana azala bongo te ekosala nini bokomi koforce mosusu bato bomona bato ebele balika bamama nyonso soki aboti mwana mwasi alika mwana na ye akoma Maradona pardon soki aboti mwana mobali alika mwana akoma Maradona akoma Messi me bandeko na nga il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Boyoki Kims, moi na Juna Jana Nabi, il y a un prix à payer. Okofuta makila. Toko tana na lisolo, to lubana na conseil. Ndeko mama wana, tangu mwana komi kokende, mwana komi ba beauté, mwana komi sa ba top model, akomo kuta na ba mikonzi, ba nani, ba oyo, ba nini, bandeko nanga mwana komi na niveau moko boye. Mwana akoti na misala mabe parce que pona okoma grand star bandeko nanga il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Même Yesu Masi afutaki prix bomona nde babomaki enoki soki ofuti prix à payer te okoma na biloko wana te bandeko nanga mwana mwasi wana asoka ke mboka na bango alongwe na mboka bazalaki ake na mboka mosusu ba hotel moko ya ba 5 étoiles ba jeep donc saki ya ye Louis Vuitton ya faute
mwana wana akoti na misala akei déjà na baloge soki kobuka mibeko soki nini retour ezongeli mwana mama azalaki consciente ayebaki makambo wana mwana akomi kobela bakende na ye na paster oyo so paster bapaster nyonso ya mboka na bake presque eloko te mwana change donc akomi comme si beauté yango azalaki nango ezalaki beauté ya bato comme si basimbisaki ye beauté comme si basimbisaki ye taille comme si mbamoko mutu a changé akomi mukuse akomi mwindu akomi mabe donc soki okutani na nzela okoki jamais ko reconnaître ye ata okoyebe te akodon ye ka mutu akolobake akobenga yo la danoise eza ngai oh eza yo oh eza vraiment yo non oh eza yo te a changé la fille siko sa maman ose bandi kosala epasi pasi wana ekomokoma maladi ya mutu me ekomokoma neti soni ti mama na ye kodeplace mwana alongoli ye na mboka wana amemi ye na mboka mosusu ake kotike kuna tina ndenge kuna baprendre soin bakuna mpe na mboka yango bamemi ye bake na ye bapaster batala gauche batala droite bandeko nanga biloko mosusu ezalaka non retour même bapaster basambeli ndenge nini soki moko mpe so mikabi mpo bato mosusu bazala bongo abie nake na ngai komipesa na ye eza vie ezaka moko na kosimba ka kisi soki na ngindi nasengi nzambe pardon aolimbisa ngai bandeko bamasumu kutu mosuku ya mike boye obanda kogene obanda kosenga nzambe mwana ye 10 ans yango ozwaka mwana te obanda kosenga mama nzambe libala ozwaka te ale yo soki okei na makambo mabe oketangisa bamakila osali soki nini osali nini apres kosenga nzambe pardon mo mpenza nzambe apesa mokongo bandeko ndeko mwasi wana mwana wana akufi yango wana bandeko na ngai bosala attention na bana bamama ebele baya na bamboka oyo na bapoto awa boye na poto moko bobandi oyiba na bino bozoyiba bozosala bashekula wana oyo bamikanda oyo babuku ozoki bani boyibi bambongo bosombeli yango basake bosombeli yango bandakwe bosombeli yango eske boexplikaka bana na bino ke bambongo wana boyibaki yango eske baparent ebele boyiba bambongo bosombaka bandako biloko ya cher bilamba cher boyebisaka bana na bino verité ke non biso biloko oyo toyibango mpona bana bayeba bazomona kaka papa vi kitoko mama vi bien bango bana bazokanza kaka vie eza facile alors que vie eza facile te kotanga classe eza pasi mosala eza pasi kayu eza pasi eloko nyonso tu mpona oganyela yango mbongo ebele ezaka facile te eske boyebisaka bana na bino baparent nazotuna bino question boyebisaka bana na bino ke biloko biso toza nango bomona bamituka oyo meme bato baa na politike meme bapaa naosola mpona bacongolais meme bacongolais boza na politike kuna bozoyiba bambongo bino so bakabila soki bachisekedi o soki banani o baboshabe bato oyo boza awa na poto awa bozokende koyiba bambongo boyebisaka bana na bino basource mbongo wana boyebisaka bango te bana bamwaka papa azala na bamoyen bana na bakokola ale bakei bango bakomi na niveau moko baoluka mbongo baozwa te yango bomona bato ebele bazokota na kisi alobaka le baoyebisaki te mpona mbongo facile il faut kota bokota balobi nga mpe na ndongo papa biso azali na mbongo il faut ezalaka azakini na bakisi ake akoti yango bomona bajeune fille surtout bajeune fille ebele balingi eloko babengi jeep bana na biso ya basi balingi fiere balingi to baleka balingi bavoyageaka kaka bambongo et c'est de l'argent ntango bakozwa te bala moko bakesimba bakoti na baloge là où il y a la facilité il y a regagner mbongo on dit qu'il y a la facilité mais il y a des sacrifices là dedans o ezaki soki okoki yango te
retour ezongeli yo ndenge na obet lisolo na uti obetela bino ndeko mwasi asouffrir 5 ans ya souffrance abebi nzoto ebebi makambo nyonso ebebi na vi na ye lelo akufi bandeko na nga eza facile te toyeba kolakisa bana na biso bosolo tolakisa bana na biso nzela ya malamu eloko eza bien baparent botangisa bana na bino eloko mosusu te bandeko eloko mosusu te kisi ya réussite mpona bana na biso eza baklasse baétude na bango lelo so mwana abimi médecin eske na awa neti na UK azozwa plus de 3000 livres plus de 4000 livres yebisa ngai aokende osimba kisi mpona ni ata futi ndako ne lelo 1000 1200 afuti bafacture akotikala toujours na mbongo oyo ezaki akoenjoy life soki lelo mwana no asisi kuru na ye ya azali ingénieur ou bien azali juriste mwana na yo azali je ne sais pas quoi infirmière yebisanga akosimba kisi mpona nini totangisa bana na biso totika babiloko ya mbangu bamosusu balobi te baparent il faut kosalaka saving mpona bana na biso c'est très bien c'est bon kosala saving mais na bana nini saving ya mwana nini oyo atangi te mwana oyo atangaka te mwana oyo azali mwana balabala azubana oyo bazaki bakoti na babande bazoboma baninga yozoloba kaka bapareil bakongole balinga kosala saving mpona bana na bango te nga na préféré nasala na nga saving te na mwana nga mais atanga nde classe du fait kaka na bote deya na poto mpo na nga eza deja saving wana eza nga moto alandanga te nalobi d'après ngai mpo na yebi ozaka saving lananga sala saving na yo ngai mpe nasala boyi te nasalaka saving mpona bana nga nasalaka mpe saving mpona bana na nga nakokomela bino nayebisa bino baconséquence ya saving avant saving na yo ezwa valeur il faut sala quelque chose okobombela mwana mbongo mwana oyo aza voyou mwana oyo amelaka diamba mwana oyo atanga classe te ayebi nde bagérera mbongo te asala na saving yango nini okopesa saving lelo ake komelela yango badiamba memi bana mindele ebele nayebi mpe bapesa bango basaving bakoma badroge akeso bango badrogue mwana mwasi ayebi ntina saving opesi ye mbongo ne 18 soki 20 yango saving yango ake ale alandi yo mama akeso basaka ba Louis Vuitton ba Chanel ba beauté ba silio ba nini ye asiko osaleli saving yango ni lobi saving esili mpo nayebi kogere te mais mwana oyo otangisi ye ayena akomi na 18 ans ozwi mwa ndambo ya saving oyo yo osalaki parce que okoki mpe kosacrifie vie mobimba te ka mpona saving ere mo mpe fo kolesa bana fo bavoyageaka bana fo bazala l'aise ozwi ndambo ya saving wana olobi saving na ngai yango oyo nasombelaki nazwaki yango mpona osala permis mwana asali permis na saving ere obanda université ana liboso saving oyo esombelo mwa nzungu mwa sani mwa nini parce que na liboso ezalaka bien ana liboso ezalake il faut baparent boyede opesi obimisi mwa mbongo ya saving mais yo siko otengisi no mwana te mwana azokende desordre akoboye mwana kutu lelo akende lobaki classe mabe balongoli ye mwana boye mwana gauche osurveillaka oza na tante mama banda bando kosala banda tongo chipokwa otikela mwana bayaya bakoma baresponsable yo moko ozalaka na yo te yebisa ngai papa kuna asalaka mosala butu soki yo ye na ye papa alali ne pongi ayena batongo alali pongi pona la mkaso ba 16h so ba 17h ye wana ale akene musala butu yo mama banda tongo tipoko sala kaka yebisa ngai ozoi bakuta éducation mwana malamu te pona likoso mbongo pona sala saving ale mwana oyo atangi te mama saving ekosala ye nini
mosusu bato babenga ngoni bato oyo baloba français te bobenga ngoni eza babenga ngoni en français ekimi yo tomela mai epesa intelligence na sagesse nayebisaka bino nini au compte d'épargne mpona nini ozo épargne mbongo mpona obombela bana na yo mpona un jour bazwa eza mabe te mais est ce que bana oyo wana yoki kopesa mbongo batanga classe bayebi kogere est ce que mbongo wana o sacrifice osali bakosepela na épargne wana soki yo mama yo papa olakisaki bango nzela ya classe mais ntango olakisi bango nzela ya classe te eza nango nil et sans effet kosala eloko mo na okote eko-saving na yo wana ekodétruire bango lisu malamu malamu mpo ntango bakozwa yango ya mibali bakemela yango badiamba bakei kobimela yango bajeune fille ya basi bakesomba basaki bakesomba bavoiture ezanga ntina après à la fin esili mbongo mpe esili batangi te ale lobi bamesani na luxe wana ntango bakoyesa bango kake bokota na secte oyo bokota na magie oyo bana na yo bakoti facilement bakoti mpe bakobima lisu te lobi ebanda ozongela baretour tosala attention bamama attention balobi une femme sage bâtit sa maison baloba yango pamba te faut kosolola na bana kozala strict na makambo etali école makambo etali devoir tokoseka na biso mais makambo etali classe bokoki kotika ngo te epuis nakobeta susi te na bamama ebele bazobota bana mibali boyebaka makambo bino bo mama toboyi te mwana na ngai akobetaka football kaka parce que ntango bozotina bana bino ya football eza kutu te bootina teke mpona sport bino kaka ke mpona mwanda akoma Messi. Il y a un prix à payer pour nous comme Messi. Il y a un prix à payer pour nous comme Maradona. Il y a un prix à payer bande konangai. C'est pas facile. Ba pesa ka ba kenda ko signer ba pacte. Bo moda wala ba joueur wana. Oko koma na niveau moko équipe na bino eza na maison nango mobimba o elandaka yango. Maison satanique. Yo kanti mwana nonde ako signé te ba mama au lieu tengisa mwana no ba classe ya bien akozala nepe na vie ya bien mbongo ngo boninga rebele bozala ba voiture rebele bandako rebele yo so mona mutu moko toza na 3 chambres na kati ya ndako no olala na 3 chambres wana si mutalala kana mbetu moko mutakota kana voiture moko atoza ba sapatu 100 okolata ka sapatu moko mpono bima nango. Mais comment ça se fait on nika uzana biloko ebele obanika ko boule bandeko biso toye na bamboko to tengisa bana biso ba classe to boyi te so mwana no azana dona azana facilité ko na football tika mais butika ko forcer eza do mwana ti ko forcer aya kaka beta balé lobi kuna ezo futa lobi boy mais yeba ke ko koma na niveau moko ako signer contrat na diable olinga te sinon ta ko koma Messi te akobeta te akobeta na équipe nationale ya anglais o signer contrat te o bango moko mukola masolo baza a équipe ba français botika biloko wana okomona pe papa pasteur yo moko papa pasteur ozomona te nzamba pesa ko ba révolution ba soki bani babenga ngoni ba révélation te ozomi mwana no kudu naketika na football tika na football lokola sport pesa mwana no opportunité que soki aza na chance eza don na ya kobeta football vas-y mais soki eza yete bozo forcer pourquoi tango bako forcer akomi kuna zo kokate tango bako ba signer na Lucifer ako signer parce que ya lingi pe kombo na yebana yozo ma pesi bana biso bazo beba ba forcing wana eza bien te tika mwana orienté mwana metika pe mwana moko ye moko pesa yo alingi nini okozala oyeba ke bana wana
mwana na wakomema yo na ndenge moko ya malamu bandeko na nga tokomi na biso koshite. C'était juste pour na ya kaka na yebisa ba parents ke tozala attention na bana. Tala bilan yango, bilan ya ne yango, eloko nini yo osali po na bana na yo. Et puis ngai na mitunaka ba mama ba parents biso to ye awa net par exemple to lo batoza awa toza na Angleterre. Mais yo komona mwana na yo azaka na camarade ya ba colonie ba colonie kimi poani ba Nigérien ba Ghanéen ba ndibu ba ekolo moka mystique ta musuku tu ba camarade ba congolais kutu ozoboya nalingaka te nalingaka te bana nga batambola ba congolais nalingaka te. Mais ozondima mwana na yo mobali surtout bana mibali azotambola ba Ghanéen na ba Nigérien yo za awa na kati ya Angleterre. Est-ce que yo za na Angleterre ou bien yo za na Ghana? Nga mtu nga naza awa naza na yaki Ghana te. Nga na koyisa mwana nga to yaki na Ghana te. So tozaki na Ghana tambola kuna na ba Ghanéen. Tozaki na Nigeria. Moko fuko lingaka bana ba tambola na ba autochtone na ba anglais. To boite bazana mabele bango me pesa pe mwana conseil pe mwana na école bozo kende so moni pe camarade moko za ba anglais linga pe tambola na bango oyeba pe mboka oyeba pe nini parce que me biso mabe na yo ko mona na kati ya Angleterre. Bana na biso baza donc baza lokola mafuta mbila na mai. Donc mafuta mbila likolo mai na se balingi kosangana na ba anglais te. Tela nde bazoboma bana. Bile bosi boyoka babomi mwana moko ya africain et pas ya anglais. Ezalaka me ba rare. O babomi na mbeli. O ka babomi na Ghanéen, babomi na boyi, babomi kaka. Est-ce que c'est normal? Mais bo bando banda na bas âge. Ko bangi sabana na biso ba ekolo wana. Bangi saka déjà mwana. Et puis yo parents omoni ke mwana bandiko kene na nzela ya bien te na quartier wana yango ndako ngwa kansi eza ndako koko na yo eza ndako papa o eza kozo banga donc yo vomie okende kisasa o lataka bien pona ovana na ndako kansi ngai na ko préférer ngai na longwa na ndako kansi na ke na ndako privé na kende kisasa te na latala nga tombola mais bana nanga lokwa na ndima ikobota bango bakola bien namoni ke mwana nga na quartier wana akoti na ba camarade mabe ekola mabe na longwe na ko raisonner kutu tenda kwa kansi mafu atanda kwa kansi basala kani baswa parango ba change kati okobenga mutu moko na village kuna alinga ya na Londres olobi to change ne okena mwana na village musika. Mais au moins ba congolais bozo salango te ba mindele ba salango so ba moni quartier ona ba noir ba koti e ba ndio beba ba kimi rabilo bo quartier ba kimi po ba za ba raciste te ba kimi rapon éducation bana na bango ba telika bo ekolo ngo komika ba africain ba kimi na bango po ba yebi ke biso to banga kambeli te ba somalie ba banga kambeli te soki pe ba parents na biso bazala ki soki pe ba slakta ba benga na dano bato ba kataka bangombe to yebi peti ngana na yoka te ba bomi mwana congolais ba lobi ke congolais mo abomi mutu kaka congolais mwana congolais ba bomi na Nigeria mwana congolais ba bomi na Ghana mais mwana congolais aboma muninga ni congolais jamais. Pesa ta conseil ke bana no batanga batambola na bango ba congolais ou bien so ba dikotama ba congolais te batambola na ba anglais. Mais mboka wana mususu wana fuko kebisa mwana déjà na bas âge tango ka bandi ba classe mike wana kaka ba 3 ans o ba kendaka ka moi 2 heures wana moi 3 heures déjà bando kotisa que quand tu pars à l'école il faut chercher les amis anglais hein? Oui bande ngana sala na ngango ngana oyebisa bino ba expérience nanga o boko tu na bana nanga ngala na zena Danemark même ici j'ai dit à mes enfants pambala te hein? Parce que to yaki na Ghana te oya koyela nga ba camarade ba Ghana nga na yaki na Ghana
So dans na poso toza na bataba Ghana ino ke na Ghana. So ki na zawa fona za na banglais. Nyonso tu wana ezaka pona bana biso bazala bien parce que lelo so kolisi bana no mabe lobi balingi ba gagner mbongo de plus balingi boba okesimba bakisi ale mwana komi ko bela yo akomi ko bela yo pe maman vie et baby bon bande konanga vraiment bozana se ya sous les baobas moi ko parti ko pa café tacos et ça la bien to melana biso bande konanga na komi nanga na suka c'était juste conseil pour na tout la conscience na makambo tozomona ezoleka leka boy parce que lelo ba makambo mabe ezoleka soki to lamusi conscience bato musu ba bengi bandi ko finga bandoki bazanga kate bakomi na ko benga ngandoki ozandoki yo zobaka myo zoloba yango kindoki yango na Congo na ba kasupete kindoki yango ezara injire boye ba kasute nani ndoki ou quoi. Parce que tellement comme on bossi ça on peut valeur. Siko moye ba yeba ndoki nani vrai ndoki azate yoko ba ndoki solo siko ba bomba ni na bango. Pour natanga kala fo ba ndo bimisa kombo na ndoki. Il faut pendo za na ba preuve. Mais le beaucoup mo lo baka mutu nyoso ka ndoki. Lobi na koyabo elle danoisi bien ba beteli maboko. Lobi kuna na komi ndoki. Est-ce que ndoki a changé? Ndoki a changé raté. Lelo naza bien. Lo parce que histoire na beti et c'est ici yo. Soli na beti histoire c'est ici na komi ndoki. Soli histoire et c'est ici na komi bien. Et ça bino osubo mona muta komi ndoki, a komi bien, a komi ndoki, a komi bien. Ozani ndoki otika la ndoki. Ozani ndoki otika la ndoki. Yangwana ba maman et puis pona ko suivre ngai na bosa likambo. Ezate que parce que lelo mwana na yo akoti na misala ya diabolo asimbi bakisi akufi ou bien akoti na banditisme babomiye ou bien ya bomi mutu yo obanda kokosa makambo olingi te balobelango yo wana ozobomba te mwana ngai te mwana nga salaki eloko te mwana nanga oza na sida olingi koloba te mwana yo abotama na sida olingi koloba te. Ozomona peke bien nga na boti to na sida to boti mwana biso azaki na sida lelo mwana biso komi mukolo abando tambola na baninga bandi ko so ba copine bokangi munoko o préférer ba sida wana etambola na bato mobali no za na sida yo poza na sida au moins mobali bandi ko bima na basi mususu o vani na ya l'aise itali ba mwa bima na bazwango tala motema mabe ya congolais o boti mwana ke kokota na ba loge asibi bakisi lelo akufi yo. Il faut télé makutu. So bazolo belango na media bo beta maboko. Boloba, bandeko, boke batalanga mwana na ngai akufa. Boye na boye, boke bisabana na bino. Bolinga te bana bino bakende boye. Bolinga te bana, mais peuple congolais poni to sala kangote. So ka baye koloba, yo nini yo yebi ye, tela na Facebook na ye. Le musukutu yo zotinda mutu do balada na yo yebi yo kali solo na source. Nzoka ndeta musunga kutu na lekio na source. Tamsu yo kuto yebe lokote nga kutamsu ba benga kingale msuku na mama mowe oyebi pete me yo na yo kali selo na source obali pe ko finga boya lisusu ko finga na telefone nanga boya mbalo mutako ya ko finga ngai kebo ko fete Noël mabe pona ko ndima te ko finga nga na ko fingo o kama yo mo lobi azala ka boy mais oui mutu apesa eduka kabatu il faut moko o tie penza ba principe ba barrière yo mwana no asali mabe ake ko boma mutu ayibi ozana sida o moi eza bien te yo fotele mina makambwana o banda ko kebisa ba parents mususu kutu mwana no aza mabe ayibaka bana bato ya baye na ndako directement yisi bango bibokeba na basaka mena bino boki ba blona no mwana oyo tozokoka ete aza moyibi moyete parents moka osala ngote akonda kabo bayiba na bango na basaki ya baninga babebisa bana baninga tufwana ne tokoka na kaka ezaki motema mabe eza bien te ba congolais faut changer yo kanisi ko changer po ozoke na ba otonisi ba verset biblique na monoko te oko changer na ba acte na kolinga moninga ndenge Jésus atikela so abikaka eloko mususu na tikeli bino te ka bolingo so oza na bolingo okosala ngo
omoni ke likambo mwana nga seli eza bien te ngai pe na fona lobelango mwana nga lelo akufi parce que akotaki na ba maison asalaki boye bandeko bokeba na ba maison nga naza olobi na bato ngai pe naza na exemple mwana na ngai akendeki tala boye na boye baninga pe bazuma ye mais biso ba congolais to sala kango te eza bien te bandeko na nga tuka ya kolobeze belé mais to suki na biso wana botikala malamu tokutani prochainement wana mama leki na bino la danoise oya yaka toujours vraiment botikala malamu ayaka toujours wana na ba histoire bien ba love ba gros bisous bobo sanate live together boya ebele.